Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Lanja Kilongo TV mbote na biso esala nga ba biende pa Joseph ba esala nga ba biende na kutana na bino boende to sola na bino mbala sima na mekaki ko démentir rumeur o circulaki sur divorce ya Maman Laure Mbongo. Maman Laure Mbongo aza moyembi na nkolo, Maman Laure Mbongo mosali na Nzambe, Maman Laure Mbongo oyo lelo aza parmi ba fierté to pe aza le kumu ya Congo lelo soki toko tuta tolo parmi les musiciens chrétiens, Isaba Oyo, Tuzana Bango Lokola Maman Laure Mbongo. Je pense que beaucoup qui comprennent les gamins comme Naoloba. Dès que moi salaki lokola vidéo, lokola comédie koloba, Maman Laure Mbongo Kabwani, Namolonga ene papa Christian. Et ça lève sur pas si tant aux messages j'en bala moko tozu kutu na ba message bande comme ça ba bengi pona ko critiquer pe ko pesa critique koloba nini papa Rabi pourquoi okoki ko ça la vidéo wana. Tout ça les vidéos on a été pour na koluka ko humilier Maman Laure to koluka koloba mabe pour na Maman Laure Mbongo kasto sala ki yango pour na ko démentir bande ko bayeba ki Maman Laure Mbongo na lobite ki akoki ko divorcer mais a divorcer té Maman Laure Mbongo akabona pa Christian té baza très à l'aise baza très bien. Je pense que tout la vidéo ya au moni pesa nga kutu na kanda na bena tout na Maman Mado pourquoi batu ba komi kolinga bato ba balana baza à l'aise bakabwana. Le coup la fiston basende na Maman Nathalie Zeko bakabwana. Maman Miline Zemba na papa na biso tous pepele ya mbetolo bakabwana. Bakokabwana pona nini? Pona nini bokomo luka batu bakabwana? Batu babalani baza à l'aise baza très bien bakabwana po bozwa nini? Bakomo luka même voir Denis lesa kabwana Mama Tina pona nini bozwa nini? Yango na tunaki Maman Mado. Maman Mado yebisa biso nanu. Bato bakoma ko luka batu bakabwana. Na mutema mabe na bango loba nanu bakosuka ndenge nini. Boyoka Maman Mado. Ba continuer kaka etali bango. Ko bandoki te. Bon, na kindoki na bango kasi ba odoka ti. Ba odoka na kindoki na bango pe ba osisango ba odoka penza. Maman Mado na oki malamu te olobi nini? Ba continuer kaka etali bango. Ko bandoki te. Bon, na kindoki na bango kasi ba odoka ti. Ba odoka na kindoki na bango pe ba osisango ba odoka penza. Ba kodoka oyo bazoluka Maman Laure Mbongo akabwana na molonga ina eba kodoka. Oyebi bana boni bazana bango. Oyebi passion Maman Laure amona po ke bakoma na niveau wana na papa Christian. Lelo bakomi na bana ebele okomi koluka okabola Maman Laure Mbongo na molonga ina yi. Ate za blague to meka kosaka ba blague moko oyo ko edifier bato oyo ko tinda bato balanda. Avant to kende bozo ba détail bozo Maman Laure nenga expliquer non c'est pas où to landa mais avant to landa ka Maman Laure. Maman Laure aza mariée. Azo beta sete aza mariée. Mère de combien d'enfants? Oyebi bana Maman Laure baza bonne landa. Ebinga ite komonanga Maman Laure. Naza marié, gravement marié. Ebinga ite komonanga Maman Laure. Naza marié, gravement marié. Alléluia. Amen. Sérieusement marié. Mère de beaucoup d'enfants. Amen, amen. Biologiquement comme spirituellement, le Seigneur nous a bénis. Amen. Et tout ça est l'Anzambe na kati ya la mano di Dio. La mano di Dio est un ministère où il a œuvré sous 3 branches. Tous en a branché à musique, tous en a branché à intercession, puis tous en a branché à main de compassion. Alléluia. Nazalaka très reconnaissant na musala oyo, musali na Nzambe, papa nabiso Jean-Paul Mayata de la foi à Zosala. Et tous en a témoignage à Nzambe ponaye. Alléluia. Nous avons le témoignage de Dieu pour cet homme. Talatina, à chaque fois que Azakana Bosenga Nabiso, à moins que tous en un programme sous. Tous allez qui en déplacement, mais tango, à Ibsa Kibiso que programme Ezamoulaï, alors qui dès que tous au coma, Nakoya. Amen. Raison pour laquelle nous sommes là. Boyambambote, ya papa Christian, Mobali Nangaye.
Merci. Boyamba mbote ya papa Christian mobali na ngai. Merci. Kilongo TV. Voilà, merci Trésor Tingi, merci. Je pense que Bolandi, maman Lormon, Aza gravement marié. Aza sérieusement marié. Toti kabari, mère Toti kapeko saka ba blague oyo. Ils ont celle sabatnet, mutum so vérifier ta juka titre. Ayoki kaka yoka ne ba benga kingai. Ngana fan naki. Ba ko benga ngana lati mo veste na ngana lati boy ardoise. Oyo ba benga ardoise. Trésor Tingi ebi lisolo non. Ba benga ardoise. Na lati kaka ardoise na ngabo ndenge na loti na lobata na loati. Banfuati te, bonfuati. Na lati kaka ardoise na ngabo babandi ko benga nga papa ngabi, ba simso mama lo ke bona papa Christian. Ba est-ce que c'est solo? Eza nde kwa ça ne blague. So bolandi nde kwa tina suka aisa mino. Mama lo azu mbale sika. Mbale ngonani. So ngana lobi ko monga sumu na lobaki. Nde kwa na lobi kutu yoga ninga zemba ache mama lo tamamba yewana mobali oyo boyebi nzembo wana yewane mobali kitoko awana koyemba awana kobina ayembela Jésus Christ Nazareth ndende kwa bibo mobali asika mama lo azu yewana azai ko amuser galerie YouTube ezana oteka place ya bato bazana bakanda bato ko tu vas rendre compte na baninga na ba YouTube te et ça fait place à divertissement mais divertissement moi il faut ça la bien. Maman Laure a divorcé te maman Laure azambal na papa Christian Lema ba ça très bien ngana ke na ndaku na bango mama yambanga kitoko aote ko na CFC a solo la ipe kitoko kutu no se bato la na extrait na ye na CFC. Kilongo TV. Batiana bango balwa, batiana bango mitambo. Batiana bango ba barrière, batiana bango, mais ngana yebi que ngana libota nanga tokokota. Parce que tozana kati ya mokili oyo ezana ba conflit. Tozana mokili oyo ba défi eza ebele. Tozana sena moy oyo bien aimé ezana ba conflit ya espace. Mutu moko alingite muninga mususu aleka. Parce que c'est ça les œuvres de l'ennemi. Asan a besoin de yo obimisa mutu. Asan a besoin de yo kota 2023. Et peut-être alingi au kota 2023, mais au kota ngona médiocrité. Non, au kota 2023 na humiliation. Et puis nalingi na informé yo que 2023 et kokokanana 2022 atamu kiete. E okokanate soki ba ne kokanaka ano ezoya e okokanate na ba ano ezoleka 2023 et au kokanate na 2022 et puis na lingina informé en lisusu que novembre otokomi nzamba yebisi biso eza moya rémunération ezo salama lelo okobuka mbuma okolia salaire ya musalo salaka mercredi nyonso zao nzamba zo cocher mercredi nyonso zao nzamba koshaka bible lobi il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent lo sambo eza musala. La prière est un travail. Bien aimé, yebisa mutu a sambela kate, sambela. Abandota la heure. Pesa yekaka 5 minutes. 5 minutes et comme le gola 5 heures. Parce que prière est à facilité. Prière est à passi. Ce mutu amoni ozo sambela, azolo banayo, o sambela pozangelo kako sala. Yebisa ye, je te donne seulement 30 minutes. Fukama sambela. Lo sambo eza musala. Lo sambo eza musala. Ce que zalaka musala te, de Bible lobite qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On ne peut pas parler salaire et sika musala et salamité, non. Alléluia. Okobika lifuta. Kene pas batu basala kana ville. Ba oyebiso chaque jour sokoye, il faut on dit ma présence, n'est-ce pas? On dit ma présence. Nasuka sanza bafuta rabato so batali présence na ye batali liste à présence balobi azaraki na musala et bongo yo yaka na présence nzambe mikolonyon so sawa bien aimé 2022 et tikali na 2 mois oyo tosi to koti nazolinga na yebisa yo ke ko buka lifuta au nom de Jésus.
Malgré la loi, j'entrerai. J'affronterai et j'entrerai. Alléluia. Alina lo bana mutu moko putongo na lelo. Batu nyonso oyo ba personne na vie, bazala bana yate. La course n'appartient pas aux agiles. Soko moninga na telemiawa, ndenge na telemiawa bien aimé, na ba fier nyonso na koma ko sala. So na kanisi kaka ke Yesu kati na ngai lika nkembo, bien aimé na komo tambola. Alongolanga na botutu a famille. A changeanga makila. Alongolanga makila banyanga. A pesanga makila ya lola. O esala makate na famille. Esala melakanga. Nani nzambe lokola oyo tozo luka. Jésus-Christ de Nazareth. Na kenda na Nazareth. Na mona Nazareth. Mboka mukie. Me kombo Yesu esatacha wana. Pamba te Nazareth e bimisaki mokonzi. Yo bimisi mokonzi na famille. Bako bengaye Jésus-Christ de Chantal, de Magu, de Marc, de Louis, de Pambate. Il est Jésus-Christ de Nazareth. Il a donné la valeur à Nazareth. Il te donne de la valeur aujourd'hui, ce matin. Amen, amen. Alléluia. Temo yo eye ko relever mutu ya famille moko. Eye ko relever mutu ya famille moko. Famille moko eko bimisa mutu lelo. Famille moko eko loba. Parce que ezana mutu moko à comprendre makambo. Ndengo yawa oye lokola représentant ya famille na yo. Ndengo ye awa oye lokola Joseph ya famille na yo. Ndengo ye awa bien aimé oye lokola Esther ya famille na yo. Molimo mo santu lokola Mardoché azoko aider yo a pousser yo de l'avant. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, dans la vie, si tu cherches Dieu, fais un effort de le trouver. Sozo lukanzambe, salama kasio monae. Amen. Salama kasio monae. Parce que depuis Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Kilongo TV. Merci. Et wana botukola na mama Laure Mbongo ezate ke na démentir sur rumeur ne ko lo par rapport à makambo le kaki nde kwa saki vidéo azo sa ne comédie na ye na etembe na comédie tonini azo mama Laure kabana mbali na ye mama Laure Mbongo non mama Laure Mbongo aza parmi ba yembi topé ba sala nzambe oyo bazaka sérieux mama Laure Mbongo na romela mbondo te mais na solo la kana mama banga kanzambe mama Laure Mbongo azo sala nzambe aza bana ye ebele abota papa Christian azaka mbali ne moko pa Christian bongo to lukele mindondo pona nima alors mon place azaza ina kimia déjà nous présenter ba vœux de meilleur tout ça pour année peso kende to côté de décembre maman Laure Mbongo azana kimia na papa Christian bande obe ba fanatique maman Laure Mbongo to soutenir ye to sambela na vidéo précédente na ba to sambela pona ba yembi ankolo to sambela pona ba sala nzambe olinga pasteur de la foi olinga pasteur Marcelo pasteur Moïse Mbiye olinga pasteur Kiziamina to sambela pe pona bango c'est le ezana ba même cas na ba yembi loka ba maman Laure jouant to zena papa frère Michael Ambai to kuta na ye na matanga Pierrot Nathalie frère il est encore trop jeune neti ba ka ba frère Michael Ambai to bondela pona bango to bondela pona bango ezala bien. C'est vrai, on peut faire le la comédie, le sexe, tout ça, mais qu'on protéger fierté autozanango, qu'on protéger batu oyo, tu es que oyo azana nous bien, oyo apengwe na été pour apengwa te. Au lieu que tozela, muto apengwe, muto akwei, et comme tu es bien na biso asuka kaboy. Les autres quand ça Marie Misamwa c'est l'ensemble bazo tchele ba pot de banane Marie Misamwa c'est l'ensemble ba tchele ba coq nini coq na kangami ba tchele ba piège pour akweya bazo luka ba mona ozo luka muto akweya po ozwa nini ozo luka esheka muninga po ozwa nini natuna na Mamado bato bazo luka ba esheka muninga bato bazo luka ba tcholama bato ba yoka soni bato ba pengwa yebisanga mama de lobi ni pona bango mama de na ki malamu te olobi ba bosani nini merci mama de bato bazoluka cheka mama Laure Mbongo
bango nde bakodoka bato bazoluka mama Laure Mbongo alela bango nde bakodoka tolanda loyembo ya mama Laure Mbongo moko bongo tozonga po tosisa lisolo na biso. Voilà, merci Trésor Ntingi, merci Nathan Kifuta. Toza bongo en direct na Kilongo TV, chaîne Mo Social, chaîne Oyo et la noble information vraie. Le lieu de Zobeta sur la maman Laure Mbongo. Merci na papa Christian Lema, maman Laure Mbongo. C'est elle ba œuvre belé. Abani ko yemba depuis 98 je pense. Abim sa album na liboso tina teza na tina. Atei batapesi batu message espoir. Le logo za tina te. Oza et le côté zéro. Mais yeba ke na kati ya zéro héros azana kati. Héros on a le ba oya Mbongo te. Oya Elombe, oya Molongi. Okoza tina te wana tozwa conscience na banzema mama Laure na 98 1998 tina te ezana tina. Trésor Ntingi bo na lelo. Azobeta makolo. Aketi ba kota dokolo po azonga ndako. Lobi azala muta makolo te. Lobi azala obino bo na lelo te. Soki ba néglige po za tina te yebisa batu. Ba o ba bwakisaki hier ba komaki rechercher lobi. Libanga o ba bwakaki yango esimbaki ndako. Gauthier qui est un papa de Dieu Yumba Okansa, toza era prédication. Bana notre père. Libanga o babwaka ki yango koma likondi ya ndako. Tokozo ta histoire à Joseph. Joseph babwaki na libulu baba ndeko naye. Bayani babia to bwaka halata katinika ba couleur ebele. Babwaki bamo ba récupérer to teka. Ba teki me yem ta koma likondi. Ba kende luka bloko oli epa naye. Ba kende luka bien lisusu ka pa muto babwaka ki. Tozo ba message wana Bandima maman Laure Mbongo 98 azé jeune fille azé nzoto mike après ko bimisa ba simbulu ko bimisa ta album ebele bato ndengo to protéger bango toza susu na bango ebele te toza susu na bango ebele te maman Laure Mbongo toza na bato bongo ebele lisusu te to protéger bango to sambela ka pona bango. Merci na bande konyo so babenga pona ko encourager nga. Merci na maman Nathalie Zeko ya Silva Mambi azina pa rabi ba période ba fête nga mona occupé na bien Silva bo so yo moko occupé nga bo mama Milinzeli maman Nathalie Zeko ngape na za mona ba mama Titi mama Yoyo bana notre père bisoye yo bana notre père. Merci. Par rapport à la réalité, nous pouvons nous amuser, nous pouvons faire ce qu'on peut faire, mais faisons ça avec dignité pour ne pas toucher à la personnalité des autres, pour ne pas déranger surtout la vie privée des autres. Nous bénissons maman Laure là où il est, que le Seigneur lui protège, Jésus-Christ Nazareth. Merci à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mahat, à l'homme de la foi. Merci à Nabatunyon Soro Basutena Arabi Mavinga. Batunyon Soro Arabi Mavinga. Merci Nabino. Wana tuna Mahamado te. So linganga tuna Mahamado. Na tuna Mahamado te. Tolanda Loembo. Tolanda déjà Loembo et Trésor. Voilà, on va citer Tolanda Loembo. Suivons. Kilongo TV. Ombele. Beta milolo bien. Nakona kolela te. Nakoma yozabe. Nakona mitungisa te. Nakoma yesu. Asikola. Gaina makila ya talo. Alatisa. Gai lamba ya kembo. Apesa gai. Kombo ya mwana mokosi. Nakona koma ya ye. Kona libela. Nakona tselengana te. Nasa ya Yesu. Ayo titi kambe. C'est bella. Yesu azanzambe. C'est bella. Allons-y. Pepe na yo titi kambe. Maboko na yo. Na mokombo na ngai titi kambe. Hallelujah. Yambana oyo. Eza ilamba ya kebo. Pesa boboto na ngeza elamba ya famille. Oyo mwese Potifara longol ezalaki ya bango. Oyo misato ezalaki elamba ya prison. Nalati elamba ya pale. Oyo Yesu apesika nani abotela yango. Yebisa voisin. Oyo Yesu apesika mutu abotola sate. Sipela. Atando kia suka famille abotola te. Beta mulolo abia Yesu apambola yo.
oyo Yesu apesika nani abotola yango ebongo oyo bimelinga nani apesaka yango ngai na mitisa te Yesu nde mopesi sona ngai beta natola nakolela te nakoma ya nakomitukisa te nakoma ya Yesu asikola ngai na makila ya talo alatisa ngai baya nkembo alatisi yambo esanga rumbo ya mwana mokonzi nakona koma ya ye kona libela nakona koselengana yabisa poisa nasa ya Yesu kasi kolima na ngai eleki mbongo kasi kolima na ngai eleki mbongo biso oyo emesana komona eloko te na bomoi na ngai yambala sambo oyo ekomona eloko vula ekonoka akabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ina tete shama nga mosali nakokufela na ila matete Yesu kino na mona babamba babongola ngai mosali nakolongwa mokilio na humiliation te Pongwa mombele na humiliation te Pusana mokilio na humiliation Pusana Zongawa Pusana nakolongwa mokilio na humiliation te Natanabe lisusu na te Aya sesa makasi nakona kolela te nakoma ya Nzambe nakona komitukisa te nakoma ya Yesu asikola bai na makila ya talo alatisa bai elamba ya nkembo apesaka kombo ya mwana mokonzi nakona koma ya ye kona libela nakona kote tombola musha sakoza musha de tombola bokote olulu na yo say yo kumalosi kumama ya wewe lenanga ya hallelujah lenanga kumama libote yo mutima na Yesu asante bwana ye mabato na Yesu toke kumama ya wewe kumama ligenda ya luna matafololo yakolo yengo motafo yakolo nyoso Yesu okay makasa Zambe abonenya na ngayo kumame Zambe alibota na ngayo kumame Zambe amayele na ngayo kumame Zambe abonenya na ngayo kumama papa Wasatu Yesu Yawe motangisi abana basanga mabote Yawe mopesi diplôme sans tricherie Yawe Yesu Mbase Natebe Atikata Atana batoto Okay Oh my God Ambele Salama okay Salama Vérifiez son voisin Zopina. Landa le colo. Merci.
Voilà, merci. Merci beaucoup, Bandeko Bino Bebolandi Biso Lelo. Je vous dis merci. Merci na ba fanatique Nyon sur Arabi Mavinga. Bino Bebolinga Kanga, Bino Bebo Soutenanga. Atanatanga pasi botika angate. Merci na Kolo Yesu Masia Nazareth. Oyo, Wapeza Makasi Nanga. Pasteur Ringo Mambote na Bosani Yote Mamani Chama Mambote. Merci na Pasteur Kosilandu. Lévi Cyril, le garçon capable, le plus fort que toi n'existe pas. Papa Michel Bombele, depuis Canada, merci Panayo, Bernadette Ngalula na Bossanyote, merci Mingi et pas Ariane Ochescu, merci à vous Angèle Boyika, Babi Motema Junior Boyika, merci à vous tous, merci Nabatnyo Swalinga Arabi Mavinga, Trésor Tingi, Gauthier Kele, Papa Doudou Yumu Nathan Kifuta, FB International partenaire Oyabiso, FB International, Babi en France, na Paris. Partout Zali Bengaka FB International, Biloko Koya Kinshasa, agence à frais maritime, aérienne, fait transfert d'argent. Benga FB International pour Zoabson Bimba. Déjà, Biloko va fête avant le 20 décembre et à Kinshasa. Merci à vous tous, on se retrouve très prochainement. Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aouza Bizo Kotozane, Maringa 72. Marina 70, c'est là, j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Nakasavubu, elle dit que Nakasavubu. Saba Sota na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Pedro Zouaka. Komaka, Pedro Zouaka. Pour plus de contacts, International, Agence Assi, FB International, Souka, FB International, Tanger, FB International, Adega, FB International, Masolo. Balobi kunande masolo ya kati, mosusu olela, mais FB International, yango ni masolo. Longolanga elamba ya soni olatisa ngai yawe elamba ya feti olongolanga olatisa ngai yawe Telemina kondi manuso papa ebi olongola kasoni okosana okosana ayokaka na basusu papa nde balelaka matama namonaka na basusu Jésus nde balelaka ya bango oyekomeli ngaya eleki makasi papa motema ezosue oyebi kati ya motema tala moso ya kufeli mobali papa asolela Yesu babengani na ndako moya kolesa bana kutu eza te Jésus pasi na motema yo mobali ya bapebe kodeli papa bofele oyo ndako na bango ekomi nde balabala
asina kati ayeba te akobandela kolia ndengeni nzamba bato azotala basusu bakekelasi ye moya kokende eza te le vouloir eza meme akoki eza te yo nzambe ya baorfele ozomona olongolaka soni ya matanga na vi longola oyo Yesu latisanga yake olongolanga elamba ya soya olatisanga elamba ya fe olongolanga yawe olanga elamba ya soya meyango elamba kolela na kolela nango alolela papasi eza yo nde olobaki na bibilie ke baremplise la terre tala sikoyo couple oyo papa bazangi mwana bazobondela yo ata tobombi yango na parfum tolati elamba bakoma jésus christ de nazareth soki mokili ezotala bazotya mosapi bazotanga sterilité yesu yawe longola elamba ya soni ya sterilité latisanga elamba ya mapasa mokili emona yo bakoyeba yo ndenge esambwisa sterilité ya sara na 90 bongo ya mwasi oyo azangi mabota papa longolanga elamba ya longolanga elatisanga elamba ya fenesu longolanga yango elamba ya maladi oyo yaya lamba bongo lamba lola susu mbongo akosomba kisi eza te awabane kuna minganga balembani yesu nzambe monganga minganga nyonso babatala ndeko mwasi oyo tala ndeko mobali oyo azosambela mingi koseka na bango eza ya maskara jésus nabondeli yo yesu yomonaka kolela ya kati ya mbeto liboso bato basali semblame na kati motema ezopela jésus omonaka ya kati ye mokili emoni te yo monganga ya kati ye mokili eyebi te jésus kolandela koseko yo te yesu bazoluka yo papa landela koseko yo te jésus posano na kati ezali yawe yango moyo yolongolanga yaya elamba ya soni longolanga yawe yaya kondela yo na sena moye yolongolanga yawe 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 papa tu lese mosala na nzambe oyo na bandango bandabo mwana apoyebi fidelité na nga na mosala na yo yesu ya jésus bien que ça mokili ezofinganga neti liboma papa bana bien que ça mokili ezocola ngai yesu papa bien que ça mabanga tongo midi mpe pokwaya olembanga te aya nafukami na presence na yo il est vrai que omonaka yesu il est vrai koyokaka nazobondela olongolanga elamba ya soni
olatisa ngai elamba ya feti tolongola ngai olatisa ngai elamba ya feti yolatisa ngai elamba ya feti Yesu Zamba konzima nanga Amba konzima nanga Usomatere ya fwa nanga Yawe o Kibaye Epesa mela yo Kolomola ngo yawe Mwate Longoli Yesu Longola kolelo Longola basoni yango Zambe na tiela motema Yanke sana lingio Yanke sana Tako finga ngo Yesu Agresa mena yoka Longola basoni awe malgré tout basi mingi nayoka frère Denis na pesa ko témoignage nga za témoignage ya guérison miracle na nzembo ya kombo nayo Yesu na za témoignage ya nzembo wana jour na évité so na ngana tanela tongo azaki na ba mot d'estomac moko ya makasi au cœur na okoka susté so ina munoko ezokauka donc na pe me comme mukuse na meli mai na zo baluka na mabele maman azaki taza alala na matanga na zo baluka na mabele heureusement na na cassette wana na tiango na mwa radio na biso mwa mukitu za nango na tinze mwana bandi ko yemba kombo na Yesu na mona nguya ya kombo na Yesu mukolo wana na yebisa yango maintes fois na zaka témoignage ya nzembo wana kombo na Yesu na yo kai mingi papa ale moloto yekutu ba retraite na biso nyonso donc isa Gaël mtwende ko couvrir ba retraite na biso donc na lela vraiment na motema parce que na doit yebisa papa ale papa na yo ko kufa poété ko kufa poété faut bana biso ba mono posa bibliothèque donc banzembo papa ale moloto je sais pas même si les mondes autour de moi c'est gros retraite non retraite surtout ni papa Christian Ebiso retraite mon mado bana bozo embaka nze mwana bolela boyebisa nzambe nde bondi make a lokota bino banzembo wana nde e soutenir biso yo moni na grand hôtel to benga ki lisusu frère Matou tika papa natiki. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas fils de Bassene, à Bizoko Tozane. Maringa 72. Maringa 72, je explique. Alors Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, il y a Kasavubu. Saba Sosa na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zwaka. E komaka peto zwaka. Pour plus de contacts,
international. Agence Assis. FB international. Souka. FB international. Danger. FB international. Adega. FB international. Masolo. Balobi kuna nde masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB international yango ni masolo.